mboka nini oyo comme la deuxième fois bosunga biso gouverneur vive Kinshasa comme la deuxième fois papa président Fachi papa tele modèle tozali awa bilamba esindi bambejo esindi basala kama ya changa biso bakingaka bango maka bokali te donc toza kosufi makasi tala kuna position olekesa te akuna ekotelema awa epresa bato ekola biso kuna kutu ekomi ne nganda tata président sambusa bakotokotaka yo papa olobi nini tokufi papa baya kokilela biso maya mokali maya mokotokufi entre na biso na orange kote bino bakonti bolekaka pokokende aéroport na miniti ya moya boleka eza te tala kuna ndenge esali moya koleka esali te papa oya kokilela biso eponge ekei boedaka bato ya nani ya debonome ebongo biso baeponge babilamba batelevizio basani nyonso to ekei papa kaka ndenge omoikani nazali boye ata eloko te papa nazalaka ndenge nazali nana position mosusu te na mbango tobombaki ekei tozaka boye tala position kuna moyesa te tosundoli bandako to bati likolo Oyoki elenge ya Congo. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. mboka nini oyo comme la deuxième fois bosunga biso gouverneur vive Kinshasa comme la deuxième fois papa président Fachi papa tele modèle tozali awa bilamba esindi bambejo esindi basala kama ya changa biso bakingaka bango maka bokali te donc toza kosufi makasi tala kuna position olekesa te akuna ekotelema awa epresa bato ekola biso kuna kutu ekomi ne nganda tata président sambusa bakotokotaka yo papa olobi nini tokufi papa baya kokilela biso maya mokali maya mokotokufi entre na biso na orange kote bino bakonti bolekaka pokokende aéroport na miniti ya moya boleka eza te tala kuna ndenge esali moya koleka esali te papa oya kokilela biso eponge ekei boedaka bato ya nani ya debonome ebongo biso baeponge babilamba batelevizio basani nyonso to ekei papa kaka ndenge omoikani nazali boye ata eloko te papa nazalaka ndenge nazali nana position mosusu te na mbango tobombaki ekei tozaka boye tala position kuna moyesa te tosundoli bandako to bati likolo toza na commune ya Kimbantseke sur avenue Vunda route Mokali j'espère qu'on a batondi awa donc mbula esali ba dégâts ebuki bandako ebuki donc tout ozomona ndako ya kobukana ndako ebukani et tozoba awa na kati ya ndako awa bana mibale bazomonana te bana mibale baza na kati ya ndako j'espère mona batole etongo papa akoti na kati mpona kotala bango mwana moko ya 4 ans na moko ya 6 ans ya 6 ans na mwana bavoisin ayaki kobata makoto omvula nde yango wana toza pena awa donc quartier to mpe avenue eza vraiment moye te donc ozomona bandako ndenge bamire ebukani donc ebukani mpenza voilà. Mene wende bien. Mene. Mwende bien.
Mele, uende bien. Ona Mele, fanya hivi miguu, lala. Sasa nzambe wena babima bien ah même au calé déporté batu bazindi kisasa beba kisasa Otala vraiment oh Pascal Maya Mokali botala ndenge débordé Maya Mokali tala ndenge débordé Otala Kagame na Kabila tala c'est l'accord États-Unis pour que baya kolongo mbongo ne ya ko voyager na yango tala musala mbongo ifali ça o ne faut Kagame na Kabila tala musala na bino ba incompétent kisasa kofi oya kini kindoki tolembi o kini kindoki eza kini kindoki na babida kala okini bopeto na changu te Félix tango zo voyager oyaki na yo zo bango na yo lesa famille na yo zo voyager oyaki posili so ba pays nyonso o mona ba pays nyonso ya ba mindele na ya ba mikuse na ya ba tosheki ya miloi na bandundu o silisi deja tanto tout le monde somba ushiki sa mandat e ba 5 ans maluka o constitution ezalo ba article 70 na kama tout peuple tout benga malwa tout benga ndanga na zo ulala nzala na uche kuna na mbushimai na
La souffrance du peuple congolais s'appelle Joseph Kabila. Entourage. Il a échoué avec le peuple d'abord. Il y a faute dans la tête. Il y a faute dans la tête. C'est pas votre domaine. Je ne suis pas au courant. Chiazo échoué, et ça faut à Kabila. Ce gars comme un président, et ça faut à Kabila. Le salaire l'a aidé, et ça faut à Kabila. Les ordres on a eu des pestes. Tala moko yo, tala mboka bandoki tala mbula milita moke. Nzambala mano, diti yonga ina pamboli, nga ina yembeli yo, zambe na lubaswe. Esini maloba na ngai yango wana. Zambi, mosala oyo, toya konyokola biso ka boy. Président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi. mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya mpasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka mboka ya bankoko Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango Kongo ya Afrika
bavote bino tosala bwenzela pamba kala ngoyo mokanya biso ezala bwenzela ngoyo soka buke emoraja munene kenda kwenti kpe koto kwenti ko ba mapang ba famille ba olela nanzela bana ba kende école exacte de collège père Daniela epe coudre ba kabani bana biso ba chômer moyen kende école exacte sika ba luka banzela kati so ya wape boso bakutana ba otomabe ba kale bana boya to voter bino to ko bola bino mabanga ya ba parapluie mais boya ka mo qualité boya ka te so boya to ko bamba bino ba mabanga boya biso sama o chang kinchang to ko bola bino mabanga ya ba vitre ba mituka ba bino ba demo eloko boye vraiment si e comme ne to kabani bana ba chômer ba ke classe te bandoki boya la ba jeep na mabunga na ba. Monsieur en bleu, monsieur en rouge, vous êtes en état d'arrestation. Je défends la loi. Ngai coiffeur nangai, par exemple, nasola kanai, coiffeur nanga bana na cité. Sanga uya ukatanga suku bote na makameza ndenge mutu asaka nga ba manzaka. Avana na chango. Soki aye na piye bono na lolini basenyi nasola kana bango. Ba travailleur nanga ba serveur nasola kana bango. Pona ngina ba température bango ba koloba na vérité. Bandeo na ngai bomona ndako naozwa na musika kuna ndako ane kweza etage ekwei ikola ba mai bayebi ko canaliser ba mai te lelo toza mercredi le 12 bayebi ko canaliser ba mai te ndako bozomona wana ezala mutu na kati mutu akundami na kati kuna moye babimisa eza te bazozela na baluka ba mécanisme mosusu bino mo bomona nzela bozomona ndenge bukani ndenge bukani ba place eza ba place mo bato bakofanda te mais tema congolais azalaka lokoso aye kotonga awa nde esali badega bino bomona bisiko batikanga mpona bilanga bozomona bangomba oyo kote batie basaki ya pembe oyo ebukana deja batiatia basaki bato bayokaka te bato bakufi awa to bandako edindi ebele bino bomona terrain oyo eza terrain okuta kotonga te mais bato batongi mpona motu makasi donc mbula oyo esali badega makasi bino botala canalisation na bango vraiment est-ce que koko supporter badega mai ya bato oyo ekouta likolo yango bino botala bakanali na bango botala mpe baplace yango bino bomona est-ce que baplace oyo vraiment baplace oyo est-ce que vous posez des gâteaux bandeko na ngai toza na pasi bino bomona bino botala asko na matangomba na uti na se na matangomba na la direction mai e banda oyela na nzela bomona o za nzela oyo ya nzela to lekana eza nzela ngo tunnel oyo ya monde donc mama yeli banzela ebele donc pour nous matin faut ça la peine donc moi physique quoi bon mona mais tout là ça bino otala bilili tout ça précisément mon mafula otala vraiment parce que les c'est collé là batazolela c'est collé là bino botala kaka donc penza donc akuti mwana komata kuneza kubanga na kwa kudinda kuna na sukelia mwa kutute pano bozomona hoyo mutu na wapi moko akufi
bulldozer et ça la démolition a émeli yango. Yango bouille bandaka bato ma émeli peut-être millions. Allô. Voilà Carlo. Allô. Voilà Carlo. Allô.